programme à vendredi passé. Le programme à vendredi, je n'étais pas sûr que ça m'a. Un grand merci, un grand bravo à Koffi Olomide. Facilité, le Bercy. Bercy est Tondaki. Et peut-être en guise d'introduction, la première question de Kofi, ça fait quoi d'avoir fait ce plein-là à Bercy? Qu'est-ce qu'on ressent après? Merci Ndego Nangai. La vie à moi, Mobali, il faut que l'ukaka facilité. Il faut que l'ingapé qu'on relever des défis, qu'on a la peine à ambition, qu'on lui ait les bosso. Donc, pour nous, on a merci mingi nanzambe. Après ça, on a santé, après ça, on a makasi, après ça, on a mayele. Nako ko sala musala nanga mukolo na Bercy. Pe na opesa merci na batunyo surtout ya mboka nanga Congo. Oyo na kati ya mitema na bango ba sambelaki pona ngai na ba musicien nanga na quartier latin. Batunyo surtout oyo ba comprenaki que ezalaki cause ya Congo musical lokumu ya mboka na biso. O ba bosanaki moi ba différence autozaka nango. Ba soutenaki ngai ata na musika na opesa vraiment merci ndenge na lobaka mingi merci munene surtout na opesa nanu na ba petite Mopaos ba Kofiette donc ba sœur de tobenga bango ba chérie Kambanyoka pour bango nde mutu ba sala Kofi bango pe mutu ba sala ka Kofi voilà naza na sentiment ya fierté pour na mboka nanga pour to na banza totombolaki quand même le kumu ya Congo na domaine ya musique mokolo wana na Bercy. Koffi Olomide toujours en Nassima. Le jour où il fallait qu'on décide on fait Bercy ou pas. Est-ce qu'au départ vous avez moins crainte en se disant ça fait quand même 20 000 places? Non, le kuta mabe non. Mama lobaka nanga lobi etumba nyonso oyo oza sûreté que oko gagner yango. Il y a un passage en Zembo, je crois, Koffi Olomide. Voilà. Donc, maman alobaka nanga, alobaka que etumba oyo, oza sûreté que oko gagné, ko bunda yangote. Donc, ce que ce bandi etumba, zala obligé, mi sentir obligé car il faut gagner yango. Ce qui te vanda na yo. Le kuta mabe, na banga ki Bercy peut-être, mukoloto yaki, pour tout ça la balance. Tant que tout le monde a qui place en vide. En tout cas, ils sont en tout cas, vraiment, ils allaient somo mingi. Voilà, ils savent que le corps est perturbé, biso, mais ils avaient le corps motoza déjà na kati balé. Au banga sunine. Forcé car on a jeté au komana ngambo mususu. Voilà. Tout ça n'a pas Jules Liboso n'a pas essayé loba. L'autre impression qui intéresse Balandiate quand même Banakini Barolandayo, ils ont lorsqu'au côté sur le patio na podium au côté, au moni plein. Qu'est-ce que ça fait? Pour une première fois, le premier Africain a commis la Bercy plein. Qu'est-ce que ça fait par rapport à Batona instant précis? Nasambela mingi, na kanisa mingi nzambe nanga pour ce qui était ne logo mogote, mais le kuta mabe. Omoni organisation na ici ka lokwa Bercy za lokola tango to betaka na bisika mususu to mesana o betate. Toyebaki déjà nombre ya bateau basomba ba ticket tozaoyeba na ordinateur pour Bercy en moment tete ka ba ticket toyebaki déjà que bateau baza autant lokuta mabe na yebaki mais c'est vrai que le fait ya ko mona bango sikoyo ya ça la sentiment moko boy indescriptible moyena lo bango na maloba ezate bana wana ya basi ya mibali tango nazo kita bo bazo ganga eloko ko remplacer wana na ebité soki ezali. Koffi Olobi bien mbote liboso. Olobi bien que eloko liboso ezalaki okanisaki ezalaki nzambe. Mais na bato yo zalaki na bango oyo depuis bomwana ozana bango. Okanisaki ata mama te nesika wana. Mama azali na makila nanga, aza poso nanga. Aza na motema nanga, azanga. Donc nakoko vivre te sans y. C'est-à-dire aza tellement kota nanga que
même besoin au kanisa été. Deuxièmement, azaki pembeni wana. Azaki sur la scène quelque part avant di écoutou. Moté mezako beta ponanga. Est-ce que moi na oyima malamu? Est-ce que aozala calme? Non. Tant on a lobby na pesi merci na Nzambe, na pesi merci na public pour éviter égoïsme na boko tanga ba ebanga justement pour son abandaki na bango pour nga reprocher nga ah bon tanga kanisa ki public té au kanisa ki Nzambe na oté bon moni biso bana Congo tozaka bongola quoi donc tozaka moto maya moto na malili en même temps. Mais na banzembo mingi tanga kombo ya mama mais mokona tango o mataki toyebi ke tango tozokola mama lo ba tango ozokende kelasi ezala na baninga na yo eloko nini na mama yebisaki yo tango ozomata. Salam malamu Antoine Christophe zala calme yemba bien yembaka ndingo yembaka ekoleka kaka Nzambe abosana na bato na été eza mosala na yo sala yango saka lokolo ezali kaka musique kaka ndingo betaka maloba episenga yango wana. Et bon sur le plan artistique lo nyango ebangisaki yo ou bien eloko nini nango ozalaki nango sur te na ba musicien bandaki ozalaki na bobangi na bango te ozalaki sur na bango yo moko ozalaki sur na yo moko nano mais na ba musicien na yo est-ce que ozalaki sur na bango? Nazaki sur na ba musicien na nga nyuso nazaki sur tende na nga moko nde nazaki sur te le mosusu na ko perdre contrôle le mosusu na kozala nazaki sur tende na ma mission na ngai non baza calé donc nazaki sur na bango. Côté on a un problème vraiment le côté mabe ezaki na ngote tozali ko espérer que panne technique ezalate pour oyebi na toute œuvre humaine ba faille ezalaka kaka bon na lobi pété que faille ezalaki te moi ba faille mike ezalaki na ndenge to saki organisation mais dans l'ensemble vraiment na banda soko ezalaki kuna pour public ekendaki na esengo biso pe to vraiment to kendaki na esengo quoi voilà. Na bafa ya mike loko nyango oyo baki ke non mbala sima soki nazongi susu na kobongisa ezalaki loko nini nango? Déjà le fait ya kobeta pendant 5 heures 6 heures d'affilée eza bien été déjà bato mosusu bayaki wana banda ba 19 heures bana mosusu basi bayaki wana banda ba 19 heures makolo lembi bango vandi au soir eza pe faille kaka alingaka nga mais naza na droit te na faire souffrir bango po balingaka nga bazilaki mingi bamosusu bakobanga bakozanga place bayaki vraiment baumelaki déjà za faille donc photo et basiko kobeta ba spectacle ndenge bamindeli babetaka ya au maximum 3 heures quoi. En tout cas ngai dorénavant na conception na ngai spectacle na ngai bon à 3 heures quoi. Loba soki tozobeta ni tobeta na kisasa bato bazobina na ndenge zalaka quoi mais spectacle normalement il gros alako eumela bongo te ça fait aussi souffrir le public. Papa de panalité Kofi na etumba ozalaki nango eloko nini yango liboso oyo ozalaki nango na motema ezalaki otondisa ote osala musique ote osala nyonso mibale te lokuta mabe oni soki olobi obetaki na Olympia obetaki na Intercontinental na Kinshasa obetaki na Abidjan na Palais de Congrès obetaki na Zénith soki moko musicien olobi ki na beta na Bercy eza po otondisa Bercy wana place on a équivoque la tête exact bato batonda alors nazaki pe na souci wana makasi po africain moko te na bino bapandisa ngo boye biango hein africain te moko te nano abetaka na Bercy ye moko bato batondaka esalamaki nano te ezaki lokola eza historique quoi naloba lokola te eza passé na histoire et otikali que africain liboso abetaki na Bercy bato batondaka Koffi Olomide Grand Mopao. Donc le coup de ma bien na la hypocrisie. En tout cas, ils allaient qui obligatoire que étonne. Voilà. Mais c'est quoi? Je ne coupe pas la parole, on dit la parole s'envole et même ils ont vu les écrits et la frère. Mais c'est quoi esika ya musique ezalaki wapi? Tu mets ta musique, au moins ils aiment le Miko. Miko si c'est vrai au bon et salarié. Tu mets ta na Olympia. Tu beta en peine en Afrique, mais tu beta en Bercy. Car ndenge zaga, kolongola te, kobakisa te. Ça dit soki ça la 8 minutes, ça la peka 8 minutes na Bercy. Mais si tu yembela ki yango presque 20 000 personnes. C'est ça. Vous comprenez quoi? C'est ça le et ça le là. Nzemo, le chef de l'état moko a bengoto reine d'Angleterre a bengo yembela yi. Ozo yembaka nzemo na yo mais ozo yembela sigo reine d'Angleterre. Voilà, c'est
on a français présentation et logo sigo. C'est ça, ça dit environnement. On a quand même environnement inhabituel. Papa de pas maloba. Le Bélo Moro, ils ont déjà écrit quelque part historique. Le premier Africain au attendu ici Bercy. Porte Fungwami. Est-ce que c'est plus facile d'être celui qui va jouer à Bercy ou d'assumer celui qui a fait le plein à Bercy? Oh, en tout cas, question na question moko na évité ni baloba on a lingala. Ya boanya, très intelligente. C'est bien. Rien n'est facile dans la vie. Et le côté ça facile. Na ko beta na Bercy. Na ko assumer après Bercy, ils allaient facilité. Nga naza ko essayer, naza conscient na ndenge makambo komi, ndenge niveau oyo to komi. Nga mo provoquer qui kena komi ça. Et que il va falloir assumer justement kozala digne ya moto oyo na histoire abetaka moto liboso na Bercy. C'est-à-dire kozala na moi façon de vivre moko boye, mon comportement moko boye, mon ndenge moko boye. Naza conscient nango. Bon, et le but est que na osala sou na défaut te, mais na osala effort chaque jour, ma défaut nanga est diminué na nombre. C'est-à-dire hypocrisie est diminuée, le couteau est diminué, kanda est diminué, et bien est diminué quoi. Donc nazala digne na maloba na lobaka na contrôler plus. D'ailleurs pour na wana comment ça l'effort ming pour ba mo POS. Bon on est surtout ba diva, ba le baraka grand mo pas kokota na ba polémique te. Na ba na ba constater que en tout cas na tota ba polémique donc na sauté nanga. Voilà. Liboso Toloba proprement organisation à secrétaire Nengezalaki. Une autre question est ça. Porte à la télévision nous était fermée pendant longtemps. Et puis claque Koffi Olomide plein à Bercy. France 2 saute dessus. Canal Plus à Leki. Est-ce que c'est dire que maintenant le rôle Fungoli va s'engouffrer? Qu'est-ce que vous conseille par rapport à tout ce qui va se passer maintenant à partir de plein à Bercy et la suite? Bon, nazali te que na comme le kola motomo pesa bato ba maté quoi. Mais na kolobaka il faut ko sala musala avec amour, avec passion. Ko linga iloko zo sala, ko sala ngote pona tembe na moto, pona likunya, pona mo ba sentiment moko disons ya mabe. Sala musala na yo po nzamba pesa ki yo don wana. Sala musala na yo po olingi yango, pepe musala na yo ilingi yo. Po ifuta yo un jour. Voilà, et puis qu'on a toujours na monter maman ya patience. Na banza l'histoire nanga muke, na banda ba la joie, ba anibo, ba senza, ba samba samba ti de londenge. Na yo comme place oyo toujours le balelo awa. Donc il faut qu'on ait la patience. Il faut qu'on ait la patience ko lingate ko brûler l'étape, ko sauter ba étape. Na vie ya bon il faut que na mo le mo temps on a betaki na Olympia. Tout le monde qui va tigala il bande belé. Hein, bozaki ba témoin. Tu boto qui na Zénith. Na koya ko loba toke na Bercy. Mais na bitena ki na nanu na Zénith. Tout le monde peut na Zénith, ba tu batigala pe libanda. Ah, le tout le monde ba batigala libanda na Zénith. Ah. Bon. Oyo ya toke na nanu na Bercy. Voilà. Ça dit soso, ba tu batigala ba tu batigala libanda na Bercy. To banti Olympia, ba tu batigala libanda to meka Zénith. Zénith ba tu batigala libanda to meka Bercy. Mais telingo loba d'abord na sizaki loba nanga te moni soso amela mbo makaka oyo kokina mongongo na ye et puis mboa akaza na makolo mine alandaka toujours nzela moko à la fois koluka te oyo eleki yo na niveau. Pour le moment nazala na bonheur na uti na Bercy bana Congo bazana esengo ke mwana na bango moko ya Congo asali bango lokumu. J'espère que, je pense que tout le monde en est conscient. Bah digérer nous et sengoana, le kumuana. Après, on verra de quoi l'avenir est fait. Donc, tu vois, bah soki lobby, tu vois, na nini. Tozongi siko na préparation. L'affiche était nette et claire. Koffi Olomide na Bercy. Or, Koffi Olomide est allé à Bercy pour représenter musique Moroboy, façon de faire Moroboy. Mais Koffi Olomide n'a pas associé Bande comme ça au Congo na invitation. C'est un choix où comme c'est Koffi Olomide na Bercy, c'est Koffi qui va défendre les couleurs seul na Bercy. Nekonangai, merci mingi na question tuninga. Merci pe na ba bandeko ba Rolanda réponse nangai. Ezelo komoko
ebimisaki ngai mai ya miso. Ntango nabandaki lisolo ya Bercy, nazwaki likanisi ya koinvite bandeko mosusu ya bana Congo na banda boyokaki. Kaka bandeko kaka oyo balingaka kokabola biso, kotia biso zizani, ba polémique. Alinga benga songolo, alinga benga pakala po akokoka te. Esalaki ngai pasi moko, bokoki koimagine te. Bokoki koimagine te. Yango moni natikaki. Nabai bon, même comme quartier latin, na longola ki on affiche, na tiaki on son affiche na bana bomonaki, ba tiaki a Koffi Olomide, Nkololo Pemba. Na profiter na question na yo pona loba que ceux qui te continuer kaka na biloba loba. Na bozoba en fait. Oya koluka ko kabula ko bebisa ko boma pe ko boya ko tonga ko bongisa ko sangana. Toza ko se rendre mon service. Congo ya ko zonga sima. Pour lelo musique à Congo ezali numéro 1 na Afrique mobimba. Pe bani ko kota na monde nengo lobi ba TV komi ko luka biso. Soki nzamba sungi na banza bokomona nga mikolo ko yana ba émission bozaki na habitude ko mona kate. Mais soki ba biloba loba wana ba polémique. Et ko continue kaka. Pe soki bino ba pandisango bozo continue opesa bango place. N'importe quoi ya aloba afinga musicien les mususu ba memie ka na poto te alongwe akosala ba vidéo pa finga patron na ye akala moto akumisaki. Eza bien teza mawa tozonga sima tokotonga te tokoboma tokobebisa tokotika na eloko te na tina wana na biloba loba wana esalaki ngai pasi nalelaki nango alinga benga intel po akoka kotondisa Bercy te yango natikaki esalaki nga pasi mingi na profiter penza pe na pesi bino merci ndeko opesi nga occasion yo na expliquer likambo na mbala sima soki ndeko mosusu alinga beta na Bercy bato botika koloba abengi ndeko na ye oyo po akokoka te eza malamu te. Il faut encourager. Il faut tolinga nyonso to esangisaka biso. To boya oyo eza ko diviser biso. Nazoloba wa naza na émotion na motema. J'espère vraiment que message na nga oyo ekokoma ti na kati ya mitema ya bana Congo. Ba oyo balobaki mabe wana bakoloba ngo lisusu te. Limbisana na retourna motuna mo ndakutana elenge moko tango na ebisa keke soki toza na chance tokozwa Koffi lelo. Alingaka mingi Koffi. Alobi ndenge yo salaki pasi na motema. Ayebisanga na tuna eloko mo pesalaki pasi na motema. Alobi batuka o balobaka ndenge olobi baloka polémique balobi Koffi na Bercy abetaki banzemu nyonso mimi bale ezaki playback eloko nyoko yebisa bato wana o bazoloba loba ndenge wana. Mi balete moko chocolat. Olele ole yango ndezaki playback. Nyonso to yaki nango en live bien sûr. Chocolat ndezaki to betaki en playback. D'ailleurs tout le monde pas te beta pour ba musicien nyonso to bakitaki na scène bakene ko changer ba ilamba. Totika ka ba danseuse ba ça la chorégraphie na bango. Ezalaki le seul moyen de trouver qui pour ba musicien ya quartier latin ba s'échanger pe. Pour na linga qui peut que mbalo yo ba musicien à moins 2 fois bilamba isa quand même le kumu ya Congo. Lobby samedi. Koffi Olomide na Madeleine. Boti ko bomanzoko pan 20 000 places. Na Madeleine ex par respect ya ba salle oyo jamais de guillemets ya mike oyo sala ki Koffi akomati na Bercy. Lelo bengi Madeleine sala moke na tcheba guillemets pour être prudent. Bon na loba yango pe na lobby na loba yango avant Bercy pe na lobby yango lelo ata mokolo moko te na kotourner mo Congo na ba salle oyo na bandaka oyo sala ngai nga na boya ba salle wana ata mokolo moko te moto moko bo producteur amonaki kayoka isangwa Koffi que Koffi Olomide amonaki que ce qui a meminga na Bercy a osala faire na ya malamu et salami mais nga na loba te ke na boyi Madeleine na ke na boyi concert noble na boyi LSC na Paris Bataclan non so mutalingo beti sangai na salo oyo amoni akoki na kobeta na kono sala musana nga elingo loba te que ceux qui nazwaki chance Bercy les bien que donc na tourner mon Congo na place na utaki eza bongo te merci lokolo tuninga lokolo na zana na bomoi nga moko na porter précision wana donc ba producteur o balingo beti sanga ba kanisa te kaka Bercy non na osala musana ngai ndenge na zala osala ngo toujours voilà. Attentat et Bimi, on est habitué à Koffi Olomide album moko tous les ans. Koffi Olomide une fois un coup, quartier latin l'autre coup. Le prochain album et vous allez à Koffi Olomide tout à quartier latin et d'habitude comme vous banara déjà.
Touro ezali force de frappe. Donc tout ça la moi promenade de santé na avertissera toujours bato avant. Mais moni bano to na bango bazana posa. Hein? Bazana posa bondi mabango. Alors et aux 9 places ezali. Donc za moto penza donc basenga oui président. Mikolo bango apesanga comme mokonzi, babengaka mokonzi. Mokonzi pesa moi tayo aussi nzembote. Donc vraiment na olala langa pongi, na ozalaka na studio, na répétition ko diriger album Force de frappe oyo mbula oyo ya bana nanga ya baleki nanga. En tout cas bon entendeur salut. Na pesa le papa Jules mais motona ya moke na mokonzi. Mokonzi kaka na sono to mokonzi makambo mususu ya ndenge Bertier et tous. Non, quand on a zaki nango na sono et aussi la fin de l'année oyo nazaka na habitude de respecter ba contrat on a signaka. Donc on a osala ngo to so to comme so ba lingi to continuer to solo là ko préparer à venir voilà ne balobaka voilà. Mais nesika Kofi a komi nango. Est-ce que bonga kotika na sono? Na fin de l'année on est to yeba à venir nini ozala oyo ya Kofi na côté ya ba phonogramme. Parce que ndako ya likolo misusu pe ezali zo nan osololi atako kotala bango na ubie bango batalio na musika te bauta koloba na la vie faut kinaka malembe kokina na motema moto te mais miso mona na musika te miso mona na musika te miso mona ale mususu 40 mètres 60 mètres mais 10 km ko mona te donc moni 1 km c'est rien du tout. C'est rien du tout. Na yogi batu mususu ba vandaki na likolo na Bercy. Ba bisinga vie tozo mona yo vraiment lokola moi boyiro kwa moi gratania tellement bazaki musika. Donc mi se mona na musika mais ko sagalère moko. Et pour mona na musika te. Mais so mi se zai ko mona musika solo nde nazo mona motema na yo na minute mais na okokate. Mais zo mona nga mobima la. Mais on est musika te on est ko mona te. Pour mona solo za we motema mutu na sima. Makanisi mais monsieur kokomona ngote donc monsieur za pamba Kofi Olobi esika musique na biso ekomi ezali numéro 1 na Afrique mais eloko nini yango ezangi tomona bino ngulupa pa bobima na miso ya bato et pas bapaya bamona bino penza kete musique yango ate ezali mais bayembi nango pe bazali eloko nini yango ezangi bino na ebité question est dans deux sens peut-être na comprendre bien te. Na moi lelo yo en tout cas musicien Congo baza ko respecter baza ko reconnaître et puis baza ko respecter baza ko pesa place na ye na Afrique kutu na lobate ba mi continue sur ba mboka Afrique so ba sala ba fête toujours ba lukara na biso ba musicien Congo en tout cas nazali fier ya ko appartenir na génération ya ba musicien Congo ya lelo vraiment ezokenda bien soki tozui mayele ya koyokana biso ba musicien ya lelo. En tout cas, vous allez bien pour le Congo. Ngai, nazolo bana motema moko penza que nazali partant pour to luka forme moko to koma ko vivre ndenge bato ba vivaka nete ba nyamate. To wi ko zala ba concurrent mais to wi ko yoka na pe. Tala bantier. Ba sala les grands méchants zouk ba kuta bango nyoso. Tala ba français ba sala les enfoirés, le roi Coluche wana tout ça. Ba américain ba sala We Are the World. Ba Prince ba mbana ba Michael Jackson. Et pas concurrent. Non. Na kati na biso mosantu azate biso tout au sala kama be mais batika biso ba permettre biso to vivre ensemble il est temps to comme dans l'an 2000 voilà mais kofilo ni yango ezangi yo ndenge ozoloba na obenga pe bato mosusu bosola na bango polele oyebisa bango kete eza public mto mais biso to solola eloko ni yango ezangi bino eloko te eloko moko zenga te mais ndenge yo baza ko imposer biso ko vivre ndezo tinda makambo ezala ndenge ezali malheureusement mais bon au monde na betaki na Bercy awa Youssou la téléphoninga grand frère vraiment tu nous fais honneur mais où a téléphoné ngai Alpha Blondy a téléphoné ngai bana tous les musiciens reconnus en Afrique ba téléphoné nga na Congo kanda bongo bengi ngai ni boma bengi ngai Vimangwana bengi Dindo Yoga bengi me rappelera toujours tant on a outé Robeta na Olympia na lali pongi na kanga téléphone portable de tout ça là pendant
dimanche na lundi le na fungoli nayoki moto moko ayembi na kati mongongo kitoko a félicité nga bileki merci pesi biso lokumu boye na boye maloba kitoko moto ngo mona pepe calé na bombaka message wana à peu près 10 jours nayoki sango na bato nyonso to ya ngai quoi esalaka ngai eloko moko boye yango wana na regretaka ke biso baleki ya pepe calé tozanga ya lokola pepe calé nga naza na sentiment lelo na madilu pa ya téléphone nga pesa nga pe féliciter madilu système pardon madilu na lobby que naza na sentiment moi on dirait que biso ba jeune lelo mo exemple penza tozangi yaya quoi genre lokola pepe calé on dirait c'est un sentiment que j'ai oyo azala ki baleki bazobunda ayoka bola bango on dirait lelo on dit azate c'est dommage quand on presque na soka na repeso micro na fungoli micro na balobaka en face de toi eza bato ya kin ba Rolanda o balandaki bayoka ki kwa Bercy o batutaki ne bandeli o ba félicitaki yo eza panel moko boya bato bazolanda yo message ya Koffi Olomide après avoir fait ce qu'il a fait na Bercy na pesaki merci na bato nyonso surtout awa ndeko nanga papa Jules a rappelé ki ngai que ba maman mi hein ba bato nanga mais maman na Rocky naza ko devoir yé merci à koleka natanga komona été mais na bana yambala liboso yemoka okamwa maman na Rocky na kopesa ye merci moko yemoka yebi que merci ba lettre za muke po ekoka ko limbola likambo nazo kanisa soki ba conseil na été ndele musuna komi pe na Bercy te yemoko place azali yebi akomona merci nanga na miso bato bazolanda ba ki na pesi merci vraiment ya motema na kopesa na bato ka babonganya basambale ba modogo ba goda ba misa nanga nyo surtout na kopesa vraiment merci na ba conseil na bango na ba encouragement muziki nga na senga kaka etikala na muziki batika place na muziki to sala musala bato bayoka nzembo apo na walingi moi ba makelele diminuer muke tina o pena to kobomanaka franchement nga na yebi yango te po biso ni surtout to linga musique voilà toza na poto na yaki na bato 27 hein na yaki na bato 27 pour na Bercy encore une fois on a renouvelé na ba autorité ya mboka nga na ministre na biso ya information ta soutenir biso ba musicien mingi na ministre ya culture Didier Moumengi son excellence na maman Juliana Lumumba merci à trop na gouvernement Mobimba ningi ba autoriser biso to ko matiba koto yo tout ça la pour dans le Congo Congo. Voilà, merci à tout le monde, merci aux enfants, merci aux parents, merci aux amis. Bolingo ya ke pananga miso soni soni madovo ya ke pananga miso mai mai awa osi abomingo ke na mapapui obosani bisengo na bampasi tomona Maba montana komina motema na yae Mula munango pikoli na kacha motema Ata inya bolingo nanga na okaze souveni Nga kombo na ngai Montana na minute on est dans le boui donc ngai Montana Kamenga sommet des sommets naza na quartier latin entreprise il y a le grand Moukoulou le grand Mopao papa please papa sucre donc boka mangote naza na kuna na quartier latin est-ce que Koffi Olomide muta sollicita ki yo ou bien zaki kumoko préparé déjà avant au bangai ko zelaka occasion pour nous côté lelo na quartier latin et puis sa opinion baïba est-ce que Koffi Olomide muta luki yo bien tindaki bato ba solliciter ou bien yo moko yé na volonté na yo likama quartier latin et yaka falenga na côté na quartier latin mais les gars mukulu atala de sangabi jamais nga na cause petit wana te na cause été parce que abetaka pa ya petit frère na ngai général du phare donc nga na des fois tozana ba lina biso donc nga na cause petit wana te et tant que abetaka kuna donc ezali kamba lelo te ezali kamba kala donc série wana na kota raté parce que bazaki na baza balina bango mais par contre lelo so na côté na quartier latin o nga la ki aussi na quartier latin na koti parce que nga na suna big sarti et parce que ba longo linga ko longola na big stars alors na komi lokola mona etiki na komi lokola mona soso ba bwakeli mai
na comme lokola garçon moko boye babengani na ndako aza na place ya kolala te sikoyo fa luka sika lala na kobeta porte na quartier latin pa le grand mokulukulu nde vie pa bon problème eza te mais ere moko musicien ntango akotaka na groupe ayaka elongi na se soki asa se fixe aimpose voix na ye elongi ekomi likolo ekozala kaka na yo olobi te vraiment nayebi tomoni balobaka mbisi nyonso kaka na mai ezalaka mbisi ya bolei te donc par contre nakoloba nombo na moto aza na caractère na ye donc nga caractère na nga ezali d'abord naza respect na moto nyonso ya mokili na respectaka moto nyonso donc nga lokola sina koti na quartier latin na vraiment avenir mte koyebisa biso quoi avenir nalingi kutunga na lobango te avenir mte koyebisa biso ke en tout cas garçon wana azara bien to azara mabe mais par contre ndenge na koti boy wana fo bibango na koti na nga libela pona ke suwa na solo na patron na nga les gars mo pa donc aza patron mo bon azo se comporter bien pas na nga donc vraiment donc na éviter ndenge façon na monelier yango balobaka mnake non avant juger mutu faut approcher mutu wana oyeba soki azaka ndeni donc na garantie bino ke nazoke na quartier latin na kini souci nanga ezalaka un jour nga funa yemba na le grand mokulukulu papa plus papa top souci nanga ezalaka vraiment na yemba na ye eza eloko ya sentiment te nazalaka na souci na un jour rêve nanga ezalaka un jour nga funa yemba mpenza donc na papa plus donc lelo mpena rêve yango se réalisé donc yango moni nasali ta ba 5 jours na olala te. Est-ce que vous arrivez à imposer voix na yo na ba musicien effectif au bazal lelo na quartier latin voix na yo penate ezalake disque bimi tozoka ke Montana zoyemba wana nga lingi na lobango te na lingi boyoka ndingo lobi boyoka ngo pe na disque bino mboko jige. Est-ce que na carrière no ya musique so sala nzembo na carrière na musique na sala banzembo na sala na sala nzimo mo sa succès bato tout ba yebi on pe na poto titre nango zali Madova angala yembi na nzembo mwasi ngala lingaka na motema nanga baboyisi ngai na makasi la bele Madova anga na kokufa yoyo oh mama nze mwana eza defa otoyebi te éclairci biso nano amour interdit Madova eza nzembo na ngai ezalaka nzembo ya nalonga kopte lunette po bamona bien nzembo wana ezalaka nzembo ya Montana sur le pourquoi de départ le pourquoi oyo des fois olingi susu bino te parce que oyebi yo moko très bien que na mboka kosala démarche pour faire voyager motu c'est pas donné passeport visa baile visa na pas baile passeport na pas le signer kaka oyebi no démarche moko te ba frais moko te bon moto ni wa pena memo tina poto beaucoup na poto alobake alingi yote ce qui s'est passé quelque chose moni moto tanga plaida ka cause na ye na ndimité ka wo se condamné alors mais quand on éclaircir sur les pourquoi au défaut alingi sous bino et particulièrement toi merci beaucoup pour éclaircir bien la poto moni normalement question posée la question bien ça va très bien mais il n'a pas sous plus donc bien les sous sont opposés en pas général parce que nga za na musicien ba yebisi na ligne na sou yote ba ligne na bango sou ngate bo en tout cas na bondela et en Suisse na bondela vie na nga za vie na nga na meka ko vendre taille na senga ba par parce que na so na sac ma be alimbisanga mais les gars ils n'ont bien atiki biso sou na Suisse ke Londres nga na futi bien na sou ya avion na ngeti na Londres na commerce de soleil national est bien bon moni tant souvent on se ya rapide na batalibanda on sait jamais bon na zeli epelera ke voyage na mo watiki na Londres nga pe na zela ki pas mais na yo ka ba ke la concert na mo ko bo sou na Strasbourg ba bet no concert na bango sanga alors place maintenant na mon na ke non baza sou na besoin na nga kuna na orchestre wana te yango moni na mona ibo malamu naki na robeta porte côté mususu temps so afungola nga bayokola nga tapa ma pona minute naza lokola mwana sosa ko elimai donc na yesu na choix moté mais pona la décision non lobi ya kolongola mutu vraiment fallait wana question nga za bien tout na ye olongoli Montana pona nini mais nga pena na général donc tout ça na problème moté
problème moko ezate donc ala vie na ngai akotikala toujours vie na nga na ringa lingaka ye mais na mosala nde vraiment tokabwani benda na mosala tokabwani na ndenge famille toza. Par contre baorchestre ezali ebele ezala na poto ezala na Kinshasa. Pourquoi quartier latin? Ngai soko na ye na baorchestre ebele na quotité na ye pa ya les grands mukulukulu parce que président Kofi Olomide c'est mon idole. Donc na linga bana kala ata pa na wuti ba yebi ke nga penza na linga na ngai les grands mopa. Na kati ya quartier latin ba président bazaboni. Président Zaka les grands mukulukulu, les grands chez papa please papa top. Wana mokili mombase yeba. Musicien tanga kota na groupe aya relongi na C. Soka ça c'est fixé à imposer voix na elongi comme likolo. Et aux alaka na yolobité. Nga caractère na ngezali d'abord naza respect na moto nyonso mokili na respect na moto nyonso. Donc nga lokola sina côté na quartier latin na vraiment avenir mteroyeb sabiso quoi avenir na lingo tungana lobangote avenir mteroyeb sabiso en tout cas garçon là azara bientôt azara mabe mais par contre ndenge na koti boy wala fo ba na koti na libela pona ke suwa ndenge ozali en face na ngai ozano na besoin te qu'un jour wa bengo président un jour former pe mouvement na yo donc on a besoin kaka ke donc ozano na quartier latin est-ce que lobby au décevoir bisoté est-ce que ozonga na quartier latin tango ozonga Kinshasa ozonga na mona Kinshasa parce que na mona évoquer bakama ba bureau tout ça siège na ozali auto ebini ki ba na bureau na ebi quartier latin na bureau parce que na ebi quartier latin banda kala ça fait donc bambou le belé na ebi quartier latin ça fait bambou le belé na ebi les grands mopao donc na ebi orchestre bien organisé pour na ko garantir bino na nini na quartier latin ndenge lobiso tozonga na bango obligé nga azaka na poto te nga azaka na Kinshasa et puis ça non salaire ni boyoka na président na yo salaire wana ezali secret professionnel tout à l'heure wana donc ezali vraiment na sepeli na salaire yango avant que na lobango na sepeli yango mingi to yeba est-ce que boyoka ni bien na niveau salaire vraiment tu auras kitoko tu auras so très bien nga vraiment donc caractère wana loba lobesa to moi to sala mission na yo so na qui peut-être nanga loba pe mabe côté na otiti mais na lobi yango te nga na préféré kutu neti nga na général na préféré kutu nga na garder ba souvenir na malamu na garder na mutema ki na garder ya mabe pe na ba souvenir maram tout oya salinga mabe nga vraiment na bois nango baka munyoso oya salanga malamu ya nga na garder na mutema conclusion sur ça pour na nyoso to koloba d'abord nous na ko remercier ba mission nyoso quartier latin entreprise oya lelo na remercier bino tout parce que accueil au sali envers nga et sali marqué nga donc vraiment merci à toi et pour nous répéter ndenge na quartier latin nga na ko luka le grand mukulukulu po nazala na quartier latin l'air à moniki nazaki peut donc vraiment vérifier que moniki pour la deuxième fois na sabino ki nga ba otai ko longola ngai na big stars yango monde azoki nga donc na sirebino ki nazala nga na quartier latin pour na lelo pour na lobby pour na libela Nakoko makaloko la lion affamé. Ivete mopila badiva ya Bruxelles. Boyoka Mustafa Kone la motomoko. Asi mama na di distant night. Ya Johniko l'exécuteur age mutingia. La ilola natina kisango rekomela ke yarote. Epa ya sese yibubule ngana wiye lola dindo. Bolingo ezagu sigre busana te. Chocolat kutu zero valera mokona bakeso. Bolingo ela de. Haga balatso. Hakere Comment va y retirer? Ma québécois va pio. Comment va y retirer? Elle est ma cabou, elle est mouchée. Zala la moto manana kolembenga te kobwaka ngate.
nalingaka yo mingi egotie winge oye 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 ma pesanga tango mona kaliteranga Kena Safre Francis Roy de Gaulle bien Zonako Bangaza Bangaza Toza en bonne santé, tout le monde a zali, à part au Boyebi, n'est pas ni basala, n'est pas sali wana, mais biso dérangé dans mon bisoté, parce que mon yer moko so, ozo vivre na fille moko, lingakete moko ka oyebi c'était que, kokarate koyebi c'est jour moye mo ayekaka, ah tout cas les lopes na ngala kenanga, yo moko yebi secondaire yo sala na motema, ça dit biso mikolo eza genre wana. Les attaquants aux hommes, moi, si je suis parlé, à Ebi Moussala, quand son musique, bina donc biso toza na biso bien. Donc biso toza na mouvement, donc biso toza kaka. Maman msuboka mike biso to benda ni honte, il faut pas expliquer nos vérités quoi. C'est lui qui tire par l'épée mourra par l'épée quoi. Eh donc msuba sala jar ka ba benda na bango mais le lobe na do confirmer so bona ba fond benga mikili. Bon c'est bino ke bazo benda nande, bazo benda moto a danger za koto. Toi le bezate biso tout mouvement da pepele to le monde ka ba mbuma mabeko. Donc changu te bongi danger minute to to ba donc tozo pouvoir kondirer bodon ki na yebi kutute. Yo ki depuis tu as qui me pona yo pona kama robina. Il paraît que l'on a raison. Bon merci non pour la parole. Bon yo bigaka donc au moins biso ba fali toza ba mission moto complet ko. Toi même mission complet ba critère ba trop te ko. Bino mo boyebi na sa mutema. Donc mikolo ezali kama bana bangi bena bike yeye bascule total. De sorte que vous avez dans ce lobate. Mais au moins, il y a des missions qui sont la kine. Il y a des rafo. Monsieur Ali Babina rafle chamo boulou. Il y a un transfert du siècle. Donc, il y a un peu de benda ezala. Au moins, il y a un chef à un mouvement dans la Zalara. Te maman dans la Zalara. Mais un jour, il y a bien mon frère Bisanga. Non, il y a un pire petit dans la musicien. Donc, on a bien un mouvement qui est pire petit à vie. Donc, il y a besoin qu'il vient de se retourner. Et puis, à son ici. Écoute, il y a des animaux qui ont des problèmes, mais il y a des problèmes la poterie. Donc, c'est dans mon cœur. Vous l'ingez au long. Vous l'ingez au kima. Pour que vous ayez bien été. Donc, vous avez un poteau, vous allez profiter au kima. Vous avez besoin de la partout que vous ayez bien été dans le Bercy. Quand vous avez bien été dans le Bercy, vous avez une vérité. Biso avant tout, poteau déjà. Donc, ça là déjà, contrat na à partir de Kin, na Oshwe. Tout cela réunion mon abato tika na Kin. Na biso ninge to yabo, ya ancien wanga. Tout cela réunion mon bureau. Tout cela pena que non, ninge zawana to ke poto concert à Bercy, ils a autant. À part concert à Bercy, na ba cadeau mo boue, nga kofi olomide, na osala na bino, batunanga o to bana no kala, na ba mise na nga ya sikana zui, na zabena ba cadeau o na opesa bango. Tout cela bon. Nga na epoto ninge to sola kana na bureau ninge a saliango pana ngai ninge to sola kana epo ba cadeau ninge a saliango bon na ebite so kufuta wana mabe o a futinga nga na ebite ponga ndam kolo to na sabo donc c'est que pepele do pepele pena ba pepele o mututu na mouvement azali tout ça tranquille. Il paraît ba groupe moko bokeyi il paraît ba musu bazo préparer ba kende donc to lingi bo expliquer biso banani o bakeyi pour nani bakei donc bino me expliquer bisonan donc bakei baza sentir ka moko na rotanga be kombo savane de pichu ye mtu akei j'ai foutu asane déjà pété kini et bina kini ayemba ale pété bino mo boye bina bino bat ba bare ba yebi donc mutaki ka savane donc ngeto tikali on pena donc championnat donc na habité on ira nzambe ka mtatindi évidemment et salama quoi donc championnat songi pena quartier la terre wana o boye baka donc trois côtés tout boaka donc grave affaire de pichu ba tout na kin na ba minute na biki ba vandi ba yoka siko so izani po ba cassette d'essayer il a lobi trop après ça faute na biso na président na biso ninge zawana to beta concert mo na Lausanne to bana concert wana 22h depuis tu aya 3h on a pena biso alobi abmara mutuma be alobi ke no bonga sikoyo na boate ba mikonza mouvement teka mamale champion total ba affaire
Olobi Massa Nabino. En tout cas, on a ça Mata ou bien bon Massa Yemra ou bien Binate c'est la propriété. En tout cas, il s'agit de moi na mai Binanon Bimi Binana nous après tout le cas solution soit au sala ni ayi pe abini na epe abini bana sauf bon na bazana bobenga abini akoy écoute na kata public abini après azongi buluki a chacha to bende bana kusuke non masa ningi sawana donc na bambe ko mouvement na ordre ya mouvement oyaki 3h alors mouvement ego tambola boete pe mananu ata moi 3 ndule 4 ndule 6 yaki suspension te to lobi ke pe mananu ata moi 2 ndule 3 ndule après ozongela bulona yo oye koma monega ke ndenge boyebi ke ye ayemaka danger ndenge boyebi ke ayemaka danger ndenge bisaka bino ke ayemaka danger donc agoselo mususu te quoi akiti na podium akenaye atambola ti lelo donc to mona répéter abenga répéter le morote Suzuki ça longa ne kala bato bosa ngo mama Suzuki yanto ba ya celui qui va dépecho et puis il y a Suzuki mingi to bango en tout cas pour dans Suzuki a senga ça la disque batikela ça la disque alors disque bimi na marché était kamité alors ce qu'on importe ka disque ce qui nini a comme na makamba ko finga vie na kasi moi yebi histoire ninge bananga ta mouvement pecho na Suzuki abine ni vers soirée sikana abine ni TV abine ça le bagay ba Suzuki ils avaient quand on a droit au finga vete alors parce que les alongwaka afinga raté ce que comme ce que mama samso balongwe abandi ko finga alors ya longa mouvement pour na savane la comme ça ba savane abandi ko finga les savane qui retard na kata mouvement akali na droit qui apema ali na droit pema c'est quand on dit que lobby que Suzuki longa pour na savane alors moi savane ndenge ni pour na ni to yebite lo bana no wana lobby bien te pour kembango bango parce que Suzuki ka na ba na savane banga savane la savane ya ka mona ka ko karate ils sont qui m'a mouvement ouais tu vois là Suzuki nous ka siboye bieti hier t'as donc craqué siko a comme siko qui va jouer à balle les assistés alors ba ma voyer poubelle ça s'arrête quoi ba te oui ba bouchon azonga bouchon là azonga le poubelle bon alors pas ma petite na savane là alors on a petite na qui retard alors il déjà vu ça matin sur ta podium aïe comme il retard c'est à zéro sur ce qu'il alors petit fâché abimi akamaki zela akei alors quelqu'un m'a savait ça en gravité a chanter mazali aya talaki ndoki sika dia kamamo mambo na matala ha ndoki sika alors baraki to esibino ki biloko sepele minga olobeza teko chidibila lelua tozoya batata mama bandeko babolingo problème pena ya makasi eza te tokendaki kobeta na Suisse après Bercy au grand complet vous eza nango ndenge tozalaka ndenge boyebi tout le monde azalaki biso tobandaki na zero mokonzi na biso oyo boyebi oyo bokoma kaka posala vie na yo fo lobaka kombo na ye ata kutu yo okala na baproblème na yo moko okomi kaka cd tamboli te oluki lisusu cassette mpo oloba lisusu mpo bapaye soki cd soki ndenge nini tozocomprendre te mpo moko bino bomwa neti via mwa aza na petit te bapeti na ye biso oyo l'autre ye en tout cas na ngai chief nalobaki même partout na kati ya salle mais avant likolo na nga mpe mikonzi mpe bazali badeside balobi te akota kaka tosala oyo tokosala akotaki basali oyo bakoki kosala après yango tosiégeaki mwa demi tolobi kaka non affaire oyo tokolekisa yango boye te fo tolukela yango solution mpo ese répéte te bandeko na ngai soki olingi mosala batosala mibeko ya mosala biso tosali ndenge mosala ezosenga tolobi kaka non na boye ngai na les amis les copains to décider de non tokata tangwa 2-3 ndule na cadre ya punition po moto azonga na nzela biso awa tolingi soki moto kei tika kombo ya vie wana oyo akei asala vie na ye na kombo na ye atika vie na biso apen ekomi kaka soki okei o nga grand che ngai boy
bamisusu kutu balongwa kala enfin ndenge bamilongwela toyebi te ndenge bakenda toyebi te lelo après soki 4 ans soki 5 ans ekomi les condoléances vraiment eza mawa trop donc nazo préciser donc makambo ndenge ezoleka awa Koffi Olomide Mukonzi chief aza au courant ya makambo te structure ya mouvement ndenge tokozai depuis kin tobaki vie yo banomona yo su pamba te ntango l'autre akendaki amona ye yazongisaki toujours pas na biso abi en tout cas ngai suspension na chef a communiqué ngai ti luka o traité na chef o yem topesa na rapport donc même sur la poto les grands chi Mukonzi Koffi Olomide donc on a kolanda mutu te pour l'influence parce que vie na ngisa yanga et moi na sala vie na nga parce que nazo banda carrière ba fi ok matako olobaki akozonga yokinga yo ndibara na tikali mayalole ngaya wala lelio bikara ngai Mustafa oh lola nani ngomona mai komati tobona mo akapela ti mo aka ya mawa trahison na yo poyo sanga lompemba mawa jalousie na yo poyo sanga marque piche chamazolo poyo sanga référence yoko bonga jamais po motema no mabe na wenzo zalaki na mesaka si souviens-toi razolo marchandise zalaki yanga o te kaki ozwaki intérêt yebele ouais biso balobaka o tolobaka te lelo tokosala nini tokolobela parce que yango eza mystique si ça mikolo ekomi kaka kofela mokonzi makambo pose à succès or eza yango te so obendani bendana na ndenge vrai quoi. Allez, Koffi. Question pénale. Koffi. Azali kamolo bate. Koffi. Mais un instant, Koffi. Excusez à la fin de Pause. Yaka sikolo matin. Ouais, bonjour à tous. Saranagi trop. Force de frappe quoi. Kalaté. Novembre, octobre. Force de frappe. Kalaté donc plan Isoya. Après bon. Pour ça la fête tout c'est perdu tout c'est là. Lui qui parle de l'assurance tourisme. Donc Kalaté. Force de frappe. Dans l'album il y a un néo tout va bien. L'amour on a dans la catégorie petit. C'est bon. On va trop peu. Ciao.